Téléspectateurs, merci beaucoup. Vous avez la buisson un peu de partout dans le monde à travers votre chaîne Tard de Télévision, la première chaîne de la citoyenneté en République démocratique du Congo. Merci Nabandeko. Bozo Abisso depuis Toronto, na Canada. Merci Nabandeko aux États-Unis d'Amérique. C'est votre émission Face à la diaspora. Tobara Face à la diaspora, c'est une émission bel et bien conçue. Zaïko Pesa, Congomani, espace, il y a pour s'exprimer au Bazali en dehors et à la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous mingi ya no sebino, madame Janine Maditoulou Mukala, Azali Bongo, la visionnaire, Azali initiatrice, il y a structure Fati Krik, Azali Bongo présidente, Nankabo Etali Tard multiservice, Azali PDG, il y a Tard télévision. Alors, le lot c'est Peli Bongo na Masolo ya Congo, Nakati ya face à la diaspora, pardon, où Azali émission Nabino Moromesa, Nango Toroyambela Bino, pas mal, il y a invité Bazali, Congolais, si pas des pères et des mères, tout le monde a polémique, mais oh, Solana Biso, vis-à-vis de la situation ya Mboka, ndenge mboka ezali kotambola makanisi na bango pe musika o bango bazali. Alors le loto sepeli bongo tolobela o etali vraiment plus ikambo ya première édition ya Miss Sourde o esalamaki awa na kati ya République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, village Bondeko et Vivaki, vraiment à l'œil ni ezali première édition en encore babongo et sengelbo reteni ezalaki représenté dans 24 candidates au bazalaki ba jeune fille sourde Oyo ba représentant qui première édition on a peu retenu que Molong Azaki Bongo représentant ya commune ya Maluku. Alors toujours sur la bongo na maman Janine Maditoulou Mukala o azali na biso na nzela ya singa to pesio mbote maman la présidente boyi malamu na face à la diaspora. En tout cas mbote papa journaliste Moïse mbote la balandi nyonso ya Tard télévision na biso na ingomba ya RDCP na bisika nyonso bango bakutani na yango tokokota na bandeko na bango sans permission mpe bakozala bongo na bomesano ya komonaka biso tokotoko sans permission mbote na bango nyonso esika oso bango bazali mokolo azala na bango apambola mpe mabota na bango na koprofite na ndenge obini na plateforme na bino mpona akosouete journée elamu ya baparent nyonso ya mokili mobimba mpe surtout na bafutur parent oyo bakoyaka na nsima na souete bango journée malamu ya fete ya babuti. Très bien, biso peto pesi bonne fête de parents na papa ya mona maman ya école Congo démocratique. Je cite le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement na mobimba Warios bonne fête de parents. Et puis tozui malamu mingi ezali soué ya maman Janine Maditoulou Mukala. Alors boni sango ya bandeko na biso ya Toronto précisément ya Canada et sika bino bozali situation ezali boni avant to kota na kati ya masolo na biso. En tout cas, awa biso na Canada, situation eza malamu. Kaka souci na biso ya diaspora, ezali oyebi toye na bamboko biso to se choisir comme deuxième patrie. Mais tozali awa me mobimba na biso makanisi na biso eza bekuna esika obino boali. Lelo oyo mama na biso oyo tobengi RDC aza à l'agonie. À l'agonie la kisi nini bato ba comprendre yo mwa malamu mingi te mi limbolisa. À l'agonie c'est-à-dire mama oya boti biso oya azali RDC azali bongo na nzela ya bokufaka batimola ya kota na libulu bandakala oyo moto moko aye oyo nzambe apesi biso ye aye akoluka mpo azongisa RDC na rang ya banation mpo basalongolaki biso kuta ata nation mpenza lokwa mboka tozalaki lisusu te. Ok. Mais sika nde susi wana oyo biso toza nango awa na diaspora mobimba mpona koluka modele nini biso nyonso tokamata loboko totia na kati ya pati ya levire pati wana ya levire nde basalaka mikate nde basalaka mapa no motu nyonso aya atia pati kuna mokongo moluba moswahili ekolo nyonso ya Congo mpo tozaka papa moko mama moko no totia
Très bien, merci beaucoup amis téléspectateurs. Bozola Nabiso en direct à Kinshasa. Ezali émission Nabino face à la diaspora et à Belebino maman présidente Janine Maditoulou Moukala. Ou Azali Bongo initiatrice, il y a Fatih Krik, Azali structure souteneur chef de l'État. Azali PDG à Tarde Télévision, la première chaîne citoyenne, il y a la première chaîne, il y a la nouvelle citoyenneté dans le Kolo Nabiso satellitaire au monde. Et puis en même temps, Azali Bongo initiatrice, il y a Tarde multiservice. Maman PDG, tout le monde likambo etali bino nangambo wa Canada. Boza koloba ndenge nini na likambo etali Bokambi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokamba depuis azali na tête ya nation congolaise parce que awa na Kisasa moi ba critique eza ko un peu de partout na bande ko FCC na bande ko Lamuka bino diaspora bolobi nini na ndenge mwana mboka za kokamba mboka. Félix Tshilombo Tshisekedi nayebi bato ebele bazalaka allergique mpona babenge Tshisekedi mais il faut bamisana nango okinga na seki ya litu aza moto oyo abotami baconservoir ye donc papa bo excuse nga terme mpo ngai na spécialiste ya makambo ya bana donc biso bamikolo tozali miroir ya bana. Alors, les Camerounais font que il faut bien réfléchir. Très bien. Très bien. Ngana lingyo simba nanu wana maman Janine Maditoulou simba wana parce que akono bezali ebele na kolinga otali saba kongomani obaza kolanda biso na nzela ya Singape na kati ya ngwa mokonzi Kinshasa de votre part bana mokonzi ya mboka si azu pouvoir nini oyo bino bozali ko sepela to bomoni ezali comme concrétisation ya maya lobaki eza ko salema parce que bandeko ya Lamuka na kotanga wa FCC jusque là ba komone eloko moko te. Alors bino bozali depuis Canada na Toronto boyebi sabino ba avancer nini depuis chef de l'état azali bosi bo remarquer ata misa toto mini na iso yo tangela biso Très bien.
Voilà. Souveraine. Bakisa quoi. Dirigé par Monseigneur Osengo à l'époque. Très bien. Baza ko reprocher pe justice ango, baza ko reprocher justice aux ali kopé sa beloge. Ezalina nous indépendante te maman Jaline wa dikulu. Baza ko loba ke justice wana et yeka ko attaquer bato ba geraki. Na ko yoka yo ba komanda ba ko yoka yo. Papa, bato wana baza na leçon ya kopesa peuple congolais. Mais baza ko loba ke Tokei. Batu balobi donc mandat oyo azali nango ekozala nango ekoleka nango boye eloko moko avancé significatif à malongo ekozala nanu te to c'est la deuxième mandat wana mituna batu bako mituna IGF. Très bien. Ndeko Luzolo Bambi. Très bien. Balobi Ndeko Gilles akosala musala kitoko yoka mama présidente balobi Ndeko Gilles akosala musala kitoko mais atika pe publicité azali mingi na ba média azali trop médiatique au lieu kasala musala na silence baza ko reprocher bandeko belé ba koloba yango na plateau masolo Kongo.
wana ozosala lizo na banani ozosala ba lizo banani banani bazana ba dossier kopiola ozosala lizo na banani oh là là. Alors très bien maman présidente. Très bien, amis téléspectateurs. Nazolinga, napesa yo, mituna mi bale ya suka, et puis to... Hein. Hein. Ok. Ok. Est-ce que batracasserie wana ya ba frère wana yo zali mutotsinda ka biloko ezali lisusu exonéré te to bakitisi to balongoli misusu papa oyebi je vais te dire limbola maman bato baza kolanda biso Très bien, allez-y, Torolanda yo. Vraiment. Très bien. Vraiment. Vraiment. Nous avons perdu 2 personnes. Vraiment. Très bien. Mais ça... Alors, aux en a 2 minutes. Très bien.
Est-ce que va l'opposition? Très bien. Moi, je pense... Bah, mais ça n'a opposition, ça va maman présidente Janine Maditoulou, amis téléspectateurs, Boza Rolanda Bisso, dans l'émission Face à la diaspora, c'est une émission tellement construite pour vous donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer aux alliés en Belgique, aux alliés en Allemagne. Comme la biso via numéro moni na se écran na yo na se smartphone na yo pour pesa makanisi na biso surtout plus aux alliés mwana ya Congo parce que on a tard de télévision toujours ko beta bongo ma solo ya bana Congo. Maman présidente aux alliés na 2 minutes à parole oyebisa biso à camp social ya ba congolais c'est-à-dire libumba congolais baza ko les lanza les a continuer toujours bien que mon konzi mboka bozai ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba ki était ko bosa na testament ya les peuples d'abord et puis les kabo etali ba nomination ba te pele baza ba nomination mingi comme ko salama atako ba intérim atako ya banque centrale du Congo ezo ya kaka bandeko ya province moko ya mokonzi mboka tribalisme ekoti makasi bato baza ko penser bongo 2 minutes à parole pour ya no la poto ke ne ko chité pe na likabotali première édition ya concours Miss Soud Tokei. OK, merci mingi mwana mboka journaliste na lobi OK. Très bien. Très bien. Mais ah, ce que tu sa ministère intérieur, et ça n'a pas tendance politique. Et ça n'a pas tendance politique, maman Janine. Ce que tu sa ministère intérieur, au Boyoka Nord, Azali membre à IDPS, Azali membre à, je sais pas moi, à Union Sacrée. Loba maman, pe kene na bochite. Bazako accusé Azali Moninga chef de l'État. Bazako accusé Azali proche chef de l'État de Mutubolingi Azanaseni. Bande kwa la muka balobi ezali pona ko préparer tricherie à 2023. Balingi attendre ko wana te ba ko sala manche au peuple koloba non. Boka mwenini.
Bango balobi baza na résistance, opposition te. Balobi baza na résistance, opposition te. Opposition te, bopesa bango yango te. Eh? Nani wana? Ça c'est Janine Maditoulou, amis téléspectateurs. Je vais promettre na balandi na biso boye. Très bien. Ça appartient au passé, ça. Biso tozali, laissez avoir Félix avance. Oh. Alors, Liboumo va congolais. À quand Liboumo va congolais? Social va congolais. À quand maman Janine? Oui, deux Hmm. Très bien. Très bien. Ok. Motema mabe eza koute pa ya banani. Allô? Ah, je pense que maman Janine Maditoulou Mouka la bozonge la biso amis téléspectateurs. C'est par ici, amis téléspectateurs, que tu rechappes point final. Mais ma sola resolana qui est belé, vous comprendre que vous avez un problème, il y a connexion. Face à la diaspora, c'est votre émission. Face à la diaspora, ils allaient émission, vous mettez en amour, amis téléspectateurs. Osali Penakati École Congo démocratique. Aux Juli Bakute, Akoya, na plateau Nabiso. Désormais, habituez-vous, Bokoza Bongo, retransmission, Nanzela, Singatoko Bengayo, député, excellence ministre. Okoya Pope Sabiso Makanisinayo. Comment est-ce que Moko Zaïko Kende sur le sujet d'actualité. Merci Mingi l'équipe technique. On est connu d'abord qu'on appelle sur Mbote Mingi. Merci Nandeko Roli. Merci Nandeko Israël Mbouyi. Bozala qui est bel ami tous les spectateurs. Et bon, zapete. Tu es ici face à la diaspora paix. Et que je la bino mokolo. Incessamment moko malobi. Ndeko Jean-Calvin Mbouesso. Azali président peu autorité morale. Il y a parti politique Ajeko Ezali. L'oreille du peuple. Alors, na moni maman Janine Maditoulou la songeli biso. Tous voyez qu'à 2 minutes à Maloba. Bongo te banako chite pour la sa émission na biso ami tous les spectateurs. Na bandeko le bakibo mais ça na biso. Maman Janine Maditoulou Mukalo Zala qui invité na biso na mko alelo. Kene na ko chite ngonga na biso koki. Ok. Très bien.
nalingi napesa bino exemple moko tokamata mama Denise aza pembeni na ye azobotelaka ebana mama Denise amoluba. Question à ma téléspectateur. Merci beaucoup, maman. Maman Janine m'a dit tout le monde a simbika exemple moko. Alors, toujours rendez-vous na batu nyonso balandi biso désormais face à la diaspora. Total la lolenge kani maman présidente akobana ko intervenir mais aux à peine à 2 minutes on s'exprimer na likambo etali première édition il y a concours Miss Sourde o Salamaki Bongo na Kinshasa autorisé la deuxième édition Salama to monaki équipe na mobima ya tard de télévision ba salaki exclusivité wana to moni décoration ezaki assumé na yo to moni makambo belé tard de multi service salaki wana meka ko yebisa biso nini etindaki yo okende komi kotisa na première édition ya Miss Sourde o Salaki Bongo likanisi ya maman Mercedes Bantome ozana 2 minutes pour to kabona na opena télévision za la kangonga maman présidente. En tout cas papa likambo wana to bandi yango lelo te. OK. Likambo ya hormoni lelo madame Bantona ye aye ko sala Miss Sourde. Ngai moko na kotindela o bilili pour télévision et la radio te. Très bien. Alors, Billy et Koluba, voilà, ça fait longtemps, mais entre-temps, Nandako, to Selaika Kosulula, na Madame Bantoni. Maman, talaboy, moi la saline sorti à quelque tanga makambo, ya basur, na université. OK. Très bien. Alors, Deloyo, tout le monde qui batouana, basalaka, délaissé, babatia bango pembeni, basakana besoin na bango kaka, pour baya kovote, bana besoin ka bavoana bango. Komona l'air wana bango nyoso vote, baya na ba t-shirt. Ozoka. Mais biso toujours c'est la l'air wana vote te. Toujours c'est la tenue qu'on valoriser bana wana. Parce que ça a problème, il y a barrière. Il y a Koloba. Aspect langagé dans bango, ils ont un problème. Alors, il y a mon ambition de valoriser bango. La Mikolo et zo ya to koleka na koleka liso pona ebisabilo, ba service toujours pesa bango, ezali ya kolakisa bango comment ba koki kozala ba mama ya lobby. On va les former, on va kozala capable ako que le kosala en tant que nani. Nani ezali obilo bobenga baboyi. Très bien. OK. Donc former bango la coupe couture, pourquoi pas qu'on former bango pe lisusu informatique. Parce que tu informes déjà tu informaka ba ni to formaka ba veille déjà na ba biloko nyonso wana. Très bien. Yango wana leloyo to ekoya tarde asali décoration nyonso bino bomona ki wana. Alors, bomona ki pe ndenge miss na biso ya maluku abimi. Tokotika bango te naza koloba lelo na nzela ya plateforme na yo ke tarde akokende ko décorer ndako epa miss na biso afandaka na maluku. Oh là là, très bien. Changele bango biloko nyonso ya ndako. Oh là là, félicitations maman. Oui, tokosenga na citoyen ya liboso. OK. Oaza gouverneur papa na biso ngobila apesa biso permission. Toyebi ke toza na l'ère ya pandémie, tokorespecte banorme nyonso oyo ya leta tokotambwisa ye likolo. Très bien. Ya tokosala carnaval motorisé totambwisi ye kisasa mobimba. Très bien. Alors, titoke na maluku po maluku bayeba ke maluku lelo oyo totomboli maluku abimisi Miss Sourde. Naza kosenga na bamama nyonso ya Ligue de Femmes. Parce que tu as sa ministère intérieur et ça n'a pas tendance politique. Et ça n'a pas tendance politique, maman Janine. Si tu as sa ministère intérieur, au Boyoka non, Azali membre à IDPS, Azali membre à, je sais pas moi, à Union Sacrée.
Loba mama, pe kene na bochite. Bateau ya Senko. Bateau ceux qui a ba protestant. Papa. Bangonde banda to banda makawaseni kaka banguti. Est-ce que l'élection est saraka crédible? Ola bango bana boye bi to kokota suna bozindo to wana konwa ebi makamunyo le kana batwana. Mais bateau ya Sudan. Basa bateau basambe la kabiso na nzambe na bateau politique te. To kamwe alors pona ngai. Soki balingi koyoka na te, mo kontina mboka akoko fléchir te. Mwana mboka wana na lobi na yo azali na CV moko musclé. Bazako akize azali moninga ya chef de l'état. Bazako akize azali proche ya chef de l'état de mutu bolingi azana seni. Bande kwa la muka balobi ezali pona ko préparer tricherie ya 2023. Balingi atande ko wana te ba kosala manso peuple ya koloba non. Boka mwenini. Bango balobi bazana résistance opposition te. Balobi bazana résistance opposition te. Opposition te bo pesa bango yango te. Eh? Nani wana? Ça c'est Janine Maditoulou, amis téléspectateurs. Je vais promettre na balandi na biso boye. Très bien. Ça appartient au passé, ça. Biso tozali, laissez avoir Félix Avance. Oh. Alors, libumo ba Congolais, aka libumo ya ba Congolais, social ya ba Congolais, aka maman Janine. Oui, tozonga likambo libumo ba Congolais. Bino moko bomoni. Biso pe tosali pe ba enquête na biso. To bengi pe ba bisika wana. Oyo esika ba société ya Congo futur. Biso tozaka l'orgamani te papa. To kola l'orgamani. To boti bino bana na biso na kati orgamani. Ojoka. Très bien. Bango baye ba boni orgamani ba bisi Congo futur. Donc bazali kaka soba ba kuche loko bo ba boni yango ba wa biso ya bango pour détruire le Congo. Ba réduire biso tira kati ya l'éducation. Ils ont commencé par l'éducation. Très bien. Ok. Motema mabe za ko ute pa ya banani. Allô? Ah, je pense que Maman Janine m'a dit tout le monde à la bozongue et la biso amis tous les spectateurs. C'est par ici, amis tous les spectateurs, que tu rechapes point final. Mais ma sola resolana est qui est belé. Vous comprenez que vous avez un problème, il y a connexion. Face à la diaspora, c'est votre émission. Face à la diaspora, ils allaient émission, vous mettez en amour, amis tous les spectateurs. Osali penakati école Congo démocratique. Aujourd'hui, Bakute Yakoya, na plateau Nabiso. Désormais, habituez-vous, Bokoza Bongo, retransmission, Nanzela et Singatoko Bengayo, député, excellence ministre. Okoya Popé Sabiso Makanisinayo. Comment est-ce que Mokezaïko Kende sur le sujet d'actualité. Merci mingine équipe technique. On est connu d'abord qu'on appelle sur Mbote Mingi. Merci Nandeko Roli. Merci Nandeko Israël Mbouyi. Bozala qui est bel ami tous les spectateurs. Et bon, zapete. Tu es ici face à la diaspora et que Zola Bino Mokolo. Incessamment moko malobi ndeko Jean-Calvin Mbweso azali président pe autorité morale il y a parti politique Ajeko ezali l'oreille du peuple. Alors namoni maman Janine m'a dit tout la songeli biso tozo ayeka ka 2 minutes ya maloba bongo to bana ko chiter pour na ko sisa émission na biso ami tous les spectateurs na bana ko ba kibo mesana na biso maman Janine m'a dit tout lu mukalo zala qui invité na biso na mko lelo
tokoloba likambo na social kende na koshite ngonga na biso ekoki na koshite kuna likambo social papa boyo omoni ete bato babomi biso kuna na mbula sikoyo gouvernement oyo ya biso oyo etelemi ya bamibali ya nganza okay lelo oyo bakende kuna ministre économie akende kuna oyo nyonso atokende bo bayaka basombaka biloko yango basombaka na combien mais papa yozoka différence wana c'est vraiment démoniaque diabolique satanique bokoyina bandeko na bino ntina niveau te bon balobi na bino bokitisa biloko balingi kokitisa te nyonso tu wana kaka mpona kokamata bapo de banane kobwaka na makola chef de l'état po agrisi akoya na mabele lokota biloko ekokita bandeko na ngai peuple congolais ya solo to soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo po aza ndeko na biso aza makila na biso aza mosisa nga nabengaki mosisa toyebi epa papa na ye na mama na ye bokeba makambo bazwa kokotisa biso ya tribalisme toyebi yango te tobotami na kisasa wana tokoli na baninga toye koyebaka sikoyo ke motu tele ayaki mongala oyo kuna ayaki moluba ngai moko kutu na bala na nga na bangala nabotala bango bana likambo na ye naloba mpo boyebe te Tshilombo aza tribaliste aza na tribalisme te aza tribaliste te nalingi napesa bino exemple moko tokamata mama Denise aza pembeni na ye azobotelaka ye bana mama Denise amoluba. Question à ma téléspectateur. Merci beaucoup, maman Janine Maditoulou. On a simbika exemple moko. Alors, toujours rendez-vous, n'a pas tout le monde balani biso désormais face à la diaspora. Total la lolenge kani maman présidente akobana pour intervenir, mais aux à peine à 2 minutes, on s'exprimer dans likambo etali première édition, il y a concours Miss Sourde au Salamaki Bongo na Kinshasa autorisé la deuxième édition Salama to monaki équipe no mobimba ya tard de télévision ba salaki exclusivité wana to moni décoration qui assumé na yo to moni makambo belé tard de multi service salaki wana meka ko yebisa biso nini etindaki yo okende komi kotisa na première édition ya Miss Sourde au Salaki Bongo likanisi ya maman Mercedes Bantome ozana 2 minutes pour to kabona na opena télévision za la kangonga maman présidente. En tout cas papa likambo wana to bandi yango lelo te. OK. Likambo ya hormoni lelo madame Bantona ye ayeko sala Miss Sourde. Ngai moko na kotindela o bilili po télévision et la radio te. Très bien. Bilili na nini oyo ngai na bandaki déjà encadrer bana ya ba red ba malvoyant na ba non voyant pe bana wana ozomona wana na salisa na tangisa bango na bimisa promotion ya liboso ya décoration. Alors bilili ekoluba wana ça fait longtemps mais entre temps na ndako tosalai ka kosolola na madame Bantoni mama tala boye mwana sali nyonso ti ake kotanga makambo ya basur na université. OK. Azoli yango na diplôme ndenge aza wana. Très bien. Alors lelo oyo tomoni ke bato wana bazalaka délaissé babatia bango pembeni bazaka na besoin na bango kaka mpo baya kovote bana besoin kaka bavoi na bango oyo komona lere wana bango nyonso vote baye na ba t-shirt ozoka mais biso tozozela na lere wana vote te tozozela tolingi kovalorize bana wana parce que baza na problème ya barrière ya koloba aspect langage na bango eza na problème. Alors yango na biso toye tovalorize bango na mikolo ezoya tokoleka na koleka lisu mpona yebisa bino baservice oyo tozopesa bango ezali ya kolakisa bango comment bakoki kozala bamama ya lobi on va les former oyo akokozala capable akokende kosala mosala en tant que nani ezali oyo bino bobengaka baboyi. Très bien. boyi na ngia lingolo bamwana mobali. OK. Tokoforme bango na coupe couture pourquoi pas former bango pe lisusu na informatique. Parce que tu informes déjà tu informaka ba ni to formaka ba
na babiloko nyonso wana. Ozoyoka. Très bien. Yango wana lelo yo toyeko ya tarde asali décoration nyonso bino bomonaki wana. Alors bomonaki mpe ndenge misi na biso ya maluku abimi. Tokotika bango te naza koloba lelo na nzela ya plateforme na yo ke tarde akokende kodekore ndako epa ya misi na biso afandaka na maluku. Oh là là, très bien. Kochangele bango biloko nyonso ya ndako. Oh là là, félicitations maman. Oui, tokosenga na citoyen ya liboso. Ok. Oyo aza gouverneur papa na biso ngobila apesa biso permission. Toyebi ke toza na lere ya pandémie tokorespecte banorme nyonso oyo ya leta tokotambwisa ye likolo. Très bien. ya tokosala carnaval motorisé totambwisi ye kisasa mobimba. Très bien. Alors ti toketi na maluku mpo maluku bayeba ke maluku lelo oyo totomboli maluku abimisi miss sourde. naza kosenga na bamama nyonso ya ligue de femme Ok. biso awa na Toronto na bamama nyonso tu ya Canada mobimba tosoutenir bana oyo ezala barègle ezala bamiss sourde. toza koya mpe na oyo ya bafille albinos dans les jours à venir tokofaire savoir bino bango mpe bakosala oyo ya bango mpe miss tozokenda yango étape par étape. donc bamiss na biso wana tokotambwisa ye partout et tozoloba ke tare de télévision aza kobenga congolais nyonso ya diaspora congolais oyo azali mpe sur place na RDC ke toza na multiservice mpona basociété minene eza kuna mpona bato balingi ke batela bango na bandako na bango. toza nanu na société ya gardiennage donc sécurité. Ok. toza mpe na service traiteur. na kati ya service traiteur na biso ntango toza koorganize bamariage baya topesaka baenseignement na bacouple oyo balingi babala comment organiser un mariage. Très bien. donc baye bakoti na séminaire wana et après tofungoleli bango dossier tolakisi bango ndenge nini bakoko économiser. Ok. babanda nao na fiançailles ti tosukaka na bango na mbetu toke kosala décoration ya hôtel oyo tobengi honeymoon ou na français nuit de noces. Très bien. toza na service oyo ya bamituka ya kolue toza na bamituka ya ndenge na ndenge ezali wana barange rover bamituka ya luxe. Très bien. bakoki kolue ezala kaka mpona mariage te mpe motu nyonso soki aye na kisasa akokende kolue bamituka na biso mpo atangola yango. toza na bachauffeur na biso mpe lisusu tozali na télévision. Très bien. ntango yo motu ozoya mpo oya kozwa badécoration na biso biloko nyonso toza mpe na orchestre na bainstrument. soki olingi bamusicien na biso te oluweka bainstrument na biso. toza na batante toza na biloko nyonso ya décoration. alors décoration na biso eza ya moke te. Très bien. nakomana komona yango na bapublicité oyo ebanda koleka na bachaîne. en tout cas tozali wana multiservice ya solo bomeka biso. vous verrez de quoi nous sommes capables. nous avons aussi bolimisaka na komo kota susu ya français na baprotocole. bafille ya protocole bien habillé. otala kaka publicité ya émission oyo papa Moïse abimisi mpona oyo aza kobenga salon d'honneur de Constance. yango nde ekolakisa bino mwa biloko biso tokosala. Très bien. Je pense que maman présidente Yakolobeza Kebele aussi Sanyon Soté Mokolo ya Lobi face à la diaspora kobenga yo lisusu to procès quelques actualités ndebo to komesana to pesa ba ndeko na biso ya diaspora information en temps réel pe ba ndeko nyonso bazali na République démocratique du Congo particulièrement à Kinshasa ninyo tard de multiservice ala ko tcha na disposition na bango to ko banda ko simba secteur na secteur bongo na yo parce que vous allez initiative. Merci d'avoir intervenu dans ton moya lelo. En tout cas, merci mingi na ndenge okanisinga na tongo na lelo. En tout cas, nzambe na ngai azala na bino na pesi mbote na ba membre
nyonso afati krike esika nyonso bango bali na Amerika na Europe na Afrique bisika nyonso bango bazali na pesi bango mbote tosimbana na maboko tosoutenir mokonzi ya mboka akende liboso ya aza krike aza mosisa aza ndeko na biso makila na biso tosoutenir ye tokende liboso makambo nyonso to eza pasi bato bakomisana ezalaka na moka ya bongo. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde. En tout cas, coucou. Merci beaucoup, Maman Présidente. Merci à vous, amis téléspectateurs. Prenez désormais rendez-vous avec nous face à la diaspora. C'est votre émission, notre émission qui donnera l'opportunité na bakongoma ni banso bapesa makanisi na bango na mae mboka deza iko tambola tokute na bino moko malobi sauf imprévu ce qui est sazongi na noté. Merci l'équipe technique Mobimba ndeko Israël Mbui ndeko Nidabaku ndeko Roli pe na service na biso ya sécurité papa Alain merci mingi merci na secrétaire na biso maman Jessica to pesi bino banso mbote sans oublier l'aumônier Israël Boukassa notre CG na Fatikrik